Mbote bandeko oyo bomesani kolanda ngai Pati la Belle lelo nazali bongo na ndeko na biso oyo aye ko passer message ya important et pas ya mwana ya Marie Misamu Ruth Misamu bandeko bino moko bokolanda ndeko na biso ye moko en personne akoloba likambo nini message nini oyo amemeli biso moko na lelo mbote ndeko mbote mama Pati la Belle ya masolo ya sika message nini papa oyeli biso to pe bandeko o bazali kolanda biso to pe mwana ya Marie Misamu moko na lelo. Oui, message nanga eza nango vraiment molayi te ezali mokuse oyo ezali ke na 2016 na mois de mars 2016 après liwa ya mama na ye Marie Misamu ngai nazoki maladi ya makasi tangu bamemaki nga na hôpital na kati ya salle d'urgence na vandaki na perdaki connaissance devant un docteur na se retrouver na place moko boye na comprendre que eza lokola neti port eza neti libongo na moni bato baza kokota baza kokende kozwa bateau pour na voyage alors ngai pe na se retrouver na bango ensemble nasalaki pe molongo wana nazokende ta nakomi na porte ya bateau wana mpona kokota baseli ngai tike ezalaki te bayebisi nga oza na tike te ndenge nini olingo voyager oza na droit ya voyage te telema nanu wana batelemisi ngai na liboso wana balekisi bato mosusu bakomolekisa bato mosusu na momo natelemaki boye nabwaka misu na droite na ngai namona Marie Misamu azali koya textuellement ndenge azalaka na bilamba na ye alataka akomi pembeni na ngai apesi ngai mbote papa nga mpe nazongisi alobi na nga ke loko oza kozonga nga na message mona nazopesa yo popesa pa mwana ngai Ruth Misamu ke alanda nzela na ngai te ntango alobi na nga bongo apesi mokongo akei ngai mbala moko na susumuki pai nazalaki na mbeto ya hôpital na kopalaka te so elakisi nini yango wana il fallait banda kala nayebisa ye message yango kasi vi bamalade etungisi nga mingi bambula mingi elaki mwa pasi yango lelo oyo bandeko naye komona ye akomi kofréquente bato oyo mama na ye afréquentaka na se inquiété esika wana par rapport ya message oyo mama napesaka ngai na bafréquentation na bandi ndeti sikoyo akenda kokutana Werason namoni ezali début ya kokutana kobanda na bato wana oyo mama nakutana na bango nayebi te eza na liaison na kopekisa oyo mama napekisaki ngai ezalama na inquiétude ya makasi yango na message yanga napesa yango wana. Merci papa na ngai bandeko bino nyonso bosili koyoka message ya papa na biso ezali nango molayi te ezali kaka mokuse papa na biso asili kotalisa biso alobi ete tangu akotaki na salle na hôpital donc bamemaki urgemment na hôpital kokoma komi kuna anatanda ba docteur babongisa ndenge nini bakosala ndeko na biso ase retrouver mbala moko na esika oyo babengi libongo donc bisika oyo eza lokola na frontière ya Brazzaville mai bozokatisa mususu azoke na ngambu mususu azoka na ngambu donc bisika wana ba mususu bazali kolakisa batike na bango po bakota na kati na bato bakende soki bande kokende wapi mutu na mutu na direction na ye pas azalaki na mulongo ya bato wana na mulongo ya bato na komi tour da ye basengi ye tike ndeko azalaki na tike te batuni ye koma yo ye awa oza na tike te donc zela biso zela pembeni kote matelemi pembeni yango bisika kutanaki na Marie Misamu atalisi ndeko alobi awa ozali kozonga yebisa mwana na ngai alanda nzela na ngai te message yango na clé yango wana oyo Marie Misamu apesi ndeko mwana alanda nzela na ngai te donc nzela yango ezali nini ngana yo toyebi te nzela oyo Marie Misamu alobi ete mwana na ye alanda te ezali nini ndeko azwi courage ya koloba yango parce que amoni ete mwana ya Marie Misamu Ruth Misamu abandi kotambola kaka na nzela oyo mama na ye atambolaka nango ndeko na biso aboyi ete
message wana ememesela ye ngambu un jour na sansi nini mowe ayebisaki yo loba na mwana na ngai abima na nzela wana yo lobi te. Donc soki lelo likambo yeli mwana wana ndeko akosentir fautif vi na ye mobimba yango wana omoni tina ndeko avandi na ngai lelo aye koloba message oyo bozwa yango na sérieux. Bandeko na ngai tangu tokufaka nde bisika oyo toyaka koyeba nyonso oyo tosalaki na mokili ezalaki malamu to ezalaki mabe. Na kopesa bino exemple ya Bible na Luc 16 19 à 31 kuna ozali kotalisa biso ezalaki na mutu moko ya mbongo akufaki azalaki na séjour de mort bisiko wapi abandaki konyokwama abandaki konyokwama ayebisi lokola Abraham azalaki kozonga na mokili kokende na mokili ayebisi Abraham ozali kokende yebisa Lazare akende na ndaku na biso akutana na bandeko na ngai ayebisa bango ete baya bisika oyo ngai azali te po ezali bisika ya malamu te. Message oyo ezali pe na kati na Bible ezali message oyo Marie Misamu apesi epa ya papa oyo na yambi epa ya ndeko na biso na yambi mokona lelo ke mwana na ye alanda nzela na ye te. Nzela yango ezali nini bandeko na ngai ngana yo toyebi te nzela nini. Donc ndeko alongwe na responsabilité wana oyo akondima makambo ndeko alobi ekozala malamu oyo pe akomona ete ndeko alobi eza ba aventure ekotala kaka ye. Message oyo ndeko na ngai bokomisa yango epa ya Ruth Misamu poto moni nzela oyo ye abandi kolanda ezali kaka nzela oyo mama na ye alandaki po ngai moko pe nalandi bemission na ye aza koloba bengi ba jibe ba nani ba oncle na ye alobi eke soki pe akoki pe okutana nena Inos bi bakopesa na bango bambote. Donc mwana azolanda kaka nzela ya mama. Donc mama alobi ke alanda nzela na ngai te. Donc bino moko bofungola soki eza likambo nini oyo mama alingaki aloba epa ya ndeko na biso na yambi mokona lelo yango message oyo inquiété ndeko ifalaki kaka alongola yango po azwa kimia lokola alobi alongoli yango bo partager vidéo oyo bo komisa yango ti epa ya mwana Marie Misamu na kati na nzela wana bandeko na ngai toyebi te liwa nini o Marie Misamu akufela nango akufa liwa ya Nzambe to akufa liwa oyo ezalaki na maboko ya bato. Soki liwa na ye ezalaka na maboko ya bato seke eutaki kaka na nzela wana nzela oyo apekisi alobi na mwana na ye alanda yango te. C'est vrai mwana alobi ke tango mama azalaki na bomoi abandaki kolinga ye ayemba ye abandaki kolinga koyemba te. Mais na uti koloba soki mutu akufi aye komona réalité ya makambo oyo asala na mokili place nde akoya ko réaliser natindaki mwana nga na erreur asala makambo wana te alanda nzela na ngai te. Donc na nzela yango makambo ezali ebele oyo bino moko peye moko mwana yango akodécouvrir aza nanu mwana mokie aza mwana ya mokie bato bazali kotambwisa ye bakoki komema ye na baerreur ebele aza nanu mwana mokie ayeba eloko moko te. Namoni ye na ba Sankara de Kunta abimisa album na ye akomi kopesa bango basalele ba publicité. Donc amlandi di complètement nzela ya mama na ye yango loko esali ndeko pasi aye aloba na boy fona longo la charge oyo po ça fait longtemps 2016 ndeko avandi na message wana po akoloba ngo lelo c'est que moni que non mwana oyo aza na danger yango
toyebi te o biso tozoloba be toyebi te soki kobima na nzela ya bamusicien mokili na musicien ya nzambe soki nzela ya Brazzaville toyebi te. Donc totiki bino moko boza makambo en charge. Sikoyo mpona kosilisa mpona kosukisa masolo na biso ya mokolo na lelo ndeko lelo banini okoloba ya suka oyo etali okopesa ya suka na mwana Marie Missamu. Merci maman pour la motuna likambo ya suka na kopesa surtout naza kozonga na oyo utoloba awa conseil oyo pesi kose osengi na peuple congolais ayebisa ye na osenga na peuple congolais bo pesa ye message oyo pe tanga koyoka yango vraiment atosa makambo oyo lobi parce que on vit une seule fois donc là mutu na ko développer tenir surtout maman utoloba. On vit une seule fois, c'est-à-dire à mettre en pratique. Il y a avant que maman naïe, ayeba, ni maman na lingaki te, ton ni maman na lingaki. Donc, ngai di camp de cela qui n'angwana, ngai pe na se retrouver dans séjour wana ya batu bakufa. Donc il est qui difficile vraiment na continuer musique, ou na tout na mituna, il est qui difficile. Il est qui monde ya bisote. Donc na kosenga na vraiment à raisonner votre terme de réflexion makasi na etali vinaye po ye moko azali responsable ali maîtresse ya vinaye pe moko azali ko diriger vinaye on a le baya mwana ikamnanga suka mwana. Merci maman vraiment pour la masolo na biso. Merci papa. Donc vraiment na remercier bino bo pesa message oyo na mwana Marie Missamu bo partager vidéo botinda soki akoyoka akotia ngo na misala ekozalaka malamu soki pe akotia ngo na misala te ekozalaka malamu. Donc choix ezali epana ye ndeko alobi lisolo na ye abakisi te alongoli te message clé ezali na mokuse kolanda nzela na ngai te bisika nga na suki botika na malamu. Au revoir.